Emino bonzonga emino yo leleo. To kanela bola otolu tonda mpini e. Ilanga e bakula kalwe malalo yaka. Yesala ba politicien ba utina mboka e. Yangunda mbuma. Ba ministre ba utana mboka e. Yangunda mbuma. Papa wemba mandrokoto utana mboka e. Yangunda mbuma o. Kofi Olomide abotama na Kisangani e. Yangunda mbuma o. Bakonza mboka babotama na mboka e akunda mboma e bakonza Kongo babotama na mboka o e akunda Vital Kamerhe abotama na mboka e akunda mboma Félix Tshisekedi Tshilombo abotama na Mupompa na Mbujima e akunda mboma nanya leki bango e nanya leki bango Jile Dikando abotama na mboka e akunda mboma Babigeno abotama wapi e Voilà. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Oh, mais qu'on ça in rights. Très bien, très intelligent. Yé, azana makambébélé. Yé, kota la yéboué. Makamboza. Surtout tiki bon pe faux. Faut que l'homme moi bête là. Soyez ba bête abimsala ba bord. Pour y bibi surtout. Si. Nenga na so abina sa l'équipe na ye. Na nenga ki mutema ya mabete na bite ke ye mutema mabe. Na ndenge po ba eza toujours bato mutumala mo za entouré toujours na bato yo. Ba ka tsukulu ba toujours makamba mabe. So ba sa l'équipe na ye moko équipe costaud ya maison mère. Ana ba aocha ba tunya soki. Ana bato ba tchaki non. Oyo na okina bango pona likambu boye o na oyo mais yana ba concert belé pe to beta privé ba concert moko ya ba concert privé na ba résidence bato ba mission su ba na oganga ganga ba kota pete ba se ko yete importance nous ati zela tuna la zamba zela ke poto zela la concert populaire voilà c'est ça. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Alors problème ni yozanango na camionnette mbola na ebiete camionnette mbola te na ebiete parce que na yambaki camionnette mbola ka a place au vendia alobi azokebisa yo ya okebisa ngatinga na mwana ta on se connaît pas qu'il se respecte ebi famille na ngate tam so sula na ba membre famille na ngai mo pa ebite ke no ba so sula ba bande na qu'il se respecte na mona nation na bina ebiete ba bazonga méchanté koyeba mutu na numéro na yo numéro na nga to benga naka si koyeba mutu ene tina na numéro ya zinga nya numéro na nga koyeba mutu ele wana numéro vina nga José Tumba mukana numéro ya vina nga bokula ka PDG Oscar Bokolombe wawa motema mama Liliane Besalokita a tout le temps a lobeso boni santé atique boni honorable boni c'est ça koyeba mutu koyeba mutu one na biki na EBT na sasa bongo mena mona kaya likana na ba télévision alo bakaza descendant fumu kimbangu ala simba ba kombo simba ka kombo o na été so kombo la nini so sara na service assainissement na potonga na ibna ngate o comprendre bona age na e ko teni ba bilo ba o ngolo ba na on na biki na EBT na sens ya ko partager ba relation wana lobby ma BT mais l'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Bongo la Desmontana, bowela ni. Te wana da mutalibo mati. Bowela ni. Yemo afinga na ndiko na ye. Wa ba andi ko ni petit. Andi ko niti. So i grand frère na ye. Ah oui, andi ko niti. Andi ko niti. Oh. Andi ko niti. Mais yo ba ke ba nyoso baby ke no we ranso na za. Andi ko niti. Ndi ko ni grand frère nete. We raza grand frère ya Ginkoi. Yo so mona Ginkoi ya kota na kata makambo. Sont sérieux, sont modestes. Vous sommes na Ginkoi mukolo yaya. Yana meli libe la tike lile ki na Ginkoi. Leki na bango ya suka. Ako inanga ipa. Wana uboke ni. Makambe bana de bana kana na funda bango te pas Ginkoi parce que nga depuis na kota wenge tina longa wenge na mona Ginkoi te. Moi j'ai fait 10 ans dans wenge. Depuis na kota wenge tina bima wenge na mona Ginkoi te. Na kokuta be Ginkoi na nzela bina ebi na ngai te. Mais je te jure sur la tête de mon père, je suis concentré sur la vérité. À mon raté à côté de ma cambote. Mais na yoka sango, pig vient dans la mingi, vient dans Serge Maloka. Na PC mbote. Parce que pig m'a sané Ginkoi.
soki Ginko yazalaka na série na bino boza boy awa kozala na ndenge mouvement hein tant so bando bango lingo bando yebisi ba makambo mususu ngabi bon abia oui ponité moi ça yo ata so indemnité makoso na vena to koso na bata bureau ils ont leki na entreprise to le la vie c'est toute une entreprise so y souci mo ezali leki na mutu mo so journaliste mo yo ça leki na leki na koso na ti si ah yango kendaki OK donc c'est mama bakoi na ngai pamba Ginko ye mama bakoi na ngai pamba Ginko ye bazoi na ngai pamba Ginko ye bazo chola ngai pamba Karine Masiki ye alino forme mai na ngai pamba Popise Sungu na Lausanne lo mareka ukaye ha lo temolisha ye lo Amaria Santos Natana Tiswaka ye lo mbe ozui nazalaka moninga na yo te mpe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se Beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que ngaza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que ngaza moninga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, topesi bino mbote partout bokolanda biso na tolobela vie officielle. Merci na bino, merci na Jirimbo na Canada, merci na Washington, grand pays na Munich. Il pays de Gokao, merci encore na Emile Bamba de Zurich. Léo Naza, encore une fois na Lobeson Pota Tigre, ya lo bébé. Na yambi Lobeson to Miko solo là. Oh, salimo Mikolo. Lobeson Pota. Bonjour. Ouais, bonjour, Papi Gen, Polo de la vie. Bonne. Ouais, moi, je suis Nzamba Batela. Mikolo, tout le monde en était, hein? Mikolo, Bele Bimboga, Zamboga, Kota, Bima, Zamboga, rendez-vous, Zamboga, Kolandela, Peba santé, Marambe Bele, Koban Zamna, Moutou, Nandenge, Sengeli, pour faire asseoir Marambo,
primordial pour la vie quoi. Donc le mot le bara tout le la vie. Oui. Donc il faut tout ça il a peu vie na poto. OK. C'est ça. Alors boni kasi moi silence en haut ezaka pour na ba démarche tout eza pour nani. Ouais, beaucoup plus eza pe yango na ba rendez-vous médicaux na ina pour ma santé na ka le bango à chaque fois. Bisika na ute kuna na moi pour moi santé na très grave. Oranza m'a pesi une opportunité na raison du sous namboko à égalité, liberté, la fraternité. Parce que côté va soigner millionnaire, il pose en facilité au côté là va soigner. On a profité na soins puis na soins moins appropriés. On moins un peu rare. Même quand on a les réseaux sociaux là rare, na émission rare. Alors il y a le méga exceptionnel. Et là on a studio aussi là. Na style na obimisango ça afro lapin c'est stylé na stylité na ça déjà scripture mobimba na koyi osali lote ba beskize na bandi bona pesi ba bambote te ba balanda biso partout na pesi no bambote ba bonjour na ba bonsoir ndenge écouter la bino wa nzamba ba te la biso eloko wana ezanga mona za auto charge ngamonde nazo financer ngo na oké nango mbala moko so moi na freiner boza ke nona bongsana ba na fond ya ma vidéo na mbonga promotion parce que so sali musique o sali promotion te muto ayeba te ke o sali musique obimisi lo ga bien donc loko nga mom na osalango ezelo ko yanga moko ya liboso ande na za ana poto donc il faut nga mona sala so bat musuba o mona na sima baye ko tia maboko to baye ke to sali sur le cambuela si ça va mais dans un premier temps ngai moko na sa non nga mona sa parce que kozela na lembi ba promesse pe comment ba promesse moko fantasme donc ba promesse moko fantasmagorique fantasme au monde mutu moko promettre au mariage promettre na sentiment à réaliser na été au vanda te na âge na ba niveau na nga vie à musalo na sina sana au vanda te na zela ba poche ba mukili pe se changer déjà mukili changer il faut au coach albo na poche au sala na au sauver eloko na domaine na yo quoi net na moi je me souviens na tout na bi ndé nous en caméraman te wala système opposé caméra no mo robot ya mo zo bouger mo habiter yo répondre ngo bi na bona ba problème ça va mon so travail na yo comme il y a comme ce qu'on est que yene mukolo chaîne yo comme arroser loko ma robondela gai ndenge mo penanga ba biloko na siko ya kolanda batu kobondela batu na kokangote na kokangote ngo moni na osala ngo molo donc na contact pe na ebima déjà na ba été na ba grande vacances déjà bima mais obima nango kaka kana ne oka obima nango obima somoko style na nango ya afro lapin titre le bosso na obimisa tika mwana ah bon tika mwana faut tika mwana on est dans mboka la todo que est mboka la na zu inspiration ya Nzembo Pepe Kale OK tika mwana te ba père ba beta ba musique OK ba père ba beta ba musique ba sala ba inspiration moko soso ka bango ti lelo ko tirer inspiration na kati ya inspiration na bango zu pe inspiration soza mutamayele voilà donc bazo monter que on a na s'attaquer na biso tozaka bongo biso ba congolais so muta sala loko moko boye bango ba ko bimisa histoire moko boye mutu mo sala bazu ba latisi o ta sala ngo pona be orchestre ko na zongisi batu bazonga sima qui avait chanté Tika Mwana c'est le fait Pepe Kale en panne ba mulanga question on repose un peu alors le besoin pour nini yosoki oleki na média mingi créa kaka oh non mona bato bakomi kobima non alobi mabe eza okoselaka bato makambo to yo lobaka la vérité et le problème est que la vérité c'est pas facile c'est pas à tout le monde où baloba la vérité bato balinga la vérité te bato balingaka bato bazaka bato ya véracité te bato balinga pe te ke balobela bango vérité. En plus, la vérité. Dire la vérité, c'est entre la vie et la mort. On a la vérité. N'ayez pas nos kabelinga. Est-ce qu'il y a normal? Si vous avez un tout va nous mais pas sûr que nous sommes des bantous. Pas sûr que quand c'était que nous avons maudit papa notre maman là bas tu sais mon kitabe nous avons maudit yo. Tant que bimi irreconnaissant ou irreconnaissante envers lui ou envers elle. Mais comment dire yo le fait que quelqu'un passe dans mon thème, si mon tout passe, mon tapé sur le bâtard merci.
na merson na pamba na ka donc ezolonga on est au bana est donc et long cela veut dire comme difficile pour dire même un merci. Pour revenir à ta question, nga makamna lobaka na sala ba caricature. Je ne suis pas un caricaturiste. Sauf que na vie na nga na munoko na ngai sur 100% makamna lobaka, on a lobaka 85%. On a roba même 98% na lobaka eza vérité, on a lobaka vérité. Na lobaka vérité. La vérité on sikoyo o lo bango mingi tango oza susu na maison mère te ndeko ba vérité on na kati ko na ba baby ke non le besoin de la vérité bato au travail na ba ke lelo na lobisa bato na ko lo ba pe lo mo pe awa na yebi ke na lobi yango eza longo bongo te me na lobi opona lobisa ba bato po bato balingi to lobisa bango na banda ko loba makambo depuis na za kuna na bandeli ko loba lelo na lobisa esu bato na ko lobe loko moko ne to vaino anayebi ke za bongo te me na lobi yango po bo loba po ba loba parce que bango balingi ko loba nga banda ko loba depuis na kuna na loba kana ba yebi nga ki ya loba kana yi parce que à un moment donné ba tuna penda ba tu to voici ba tuna yo za muta parti politique ni ngabi wana to na régime à Kabila na kati ya bisa ngabi te nga na muta MLC na muta MLC mo pe na kendanga na ATD webi ATD ATD zaki parti avec na biso ya ngwaka José Makila ben na MLC pour na ye moko pe auta na MLC ça va prendre donc na lo bananga vérité on yuzo banga te to zanga bité na lobi vérité nous sommes au ça parce que ba ne ko za msubo au ça on nga na mta perdre on nga na mta palu bo ko ça ko flatter mais nga ici nos vérité ndeko to za awa na za mtu ya MLC on à l'époque de na lo babungo déjà ya te ko na lo bango po na za libanda te na finga pété parce que vérité comme sur le bi vérité bazui ba falsifier ba traduire en ozo finga mais non na lobi vérité na liaki te comment bino bolingina ndima ke na liaki na lobi vérité ma santé n'est pas bonne comment lingo ndimisa ke santé na ngeza bien so na muto kuta na santé mabe azo kosa bino na santé bien azo bebisa bana bato nanga na lobi ke na santé na ngeza bien te na voué bato balingi ko ndima makambo na te bato balingi bato bakosaka bato balingi bato bafingaka bato bato balingi bato ba orgueil lolendo makambo belebele siko ngana na makambo nyonso na ngazala kuna ti. Moi je parle que la vérité. Ce n'est pas parce que dans la vérité, je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Je dois partir. Nous sommes tous des passages. Nous sommes tous et toutes des passages. Mais dis-moi que la vérité, vérité il y a un adage qui dit que non, celui qui se sent versé ou touché connaît l'affaire. Comment est-ce que vous avez arrivé à la musique à maison mère? Je vais vous dire que vous avez crié sur le bois. Je vais vous critiquer. Je vais vous dire que vous avez crié maïli. Tonzela. Tout le monde est là. Bois comme vous boy. Mikele kele o, mikele kele o, mikele kele. Mikele kele o, mikele kele yo yo. Vous comprenez? Mukolo kasabité. Changer sunzela. Bon yo sona nzela o. Oh mikele kele o. Bon on est bien. Vous comprenez? Apesio maïle mais apeso crité. Ngana obwa kabilo keza mnoka mboka na makambo ngana lo bangani na yebi. Tamsu yo yo kango yo sali pe recherche na ndenge na okino a ngalo bandeni. Na sansa bongo kyo bazwa cri ba peso crité mais yana ba animateur ba leka pe na orchestre ba pesa bango cri. Ba opese bina ba cri ki soit cri au boaka. Nga ba pesa ngane wala sanga nzela te koto ke na ngobu koto nga sala ka cri nga moko. Neti cri mo na sala ka to na yo sala. Oh mikele kele o inkela nga mongo ya o. Isela iseba o mana na beta li solo. Iseza tata. Isela iseba o mana o. Nyongola nyangongo kobo mana o. Isoba na to e maleto baleto foko twe kiso. Mikelanga mongo ya o. Ilongo nzolo ya kae. Na feka bakande moto na limemia lioto. Na feka bakande moto na limemia o. Mpapi matalatala neliote bondo be na Canada kuna botombola maboko likolo e. Oyeyeye. Je camine ikase maelende na mosala balela se na laliko oya kotia ntembe na nzambe ayawa gamona o oya kotia ntembe na nzakomba e ayawa gamona o bon maleo zaki na maleo
Maléo ezanga. Maléo c'est Maléo. Papa na bi ngai ndé na vandi boy. Naza vivant. Na koki kotika te bato ba ko falsifier histoire pendant que je suis en vie. So muta yo ko malukuta. Welisa yaka ko démentir parce que bato ba kongola ta ba kazaka. Muta lekine na TV boy ayo finga neti 5 kitoko. A conseiller ma comme 5 kitoko pa fanya habiter na landa manga mwata muta niveau na ngati. Balati so eloko moza ya yote. Moi muta finga Kabila rwandais. Je ne prends pas sa part, je dis qu'il soit ou qu'il ne soit pas, ça ne me concerne pas. Juste un habit, elle va être humain. Ceux qui ont la rapidité à dénoncer, tant que Kazakh là t'as été. Ceux qui ont ça bongoté. Mais le fait que Batika et Tika la paix bongo, Tika la paix n'habite qu'on a côté l'été, je ne prends pas sa part dans le lobby. Bah fini mutoza soulard. Oh Melanga Masanga, oh za Mouyibi, yo fandiote n'a pour répondre batonate, babata niveau n'angati et là tu es Tika lipé libéla. Parce qu'il y a des certaines personnes dans la vie, bah na force ya koko c'est la mutuli kamba. Koso le papi gagne makamba bandime l'épée. Donc il faut à la France à la apte. Oui maman ko deno prenez les aralika moi ngosa na gouvernement na mboka mon état mo bibeli ngosa la ma allez moi maman porter parole au gouvernement allez kita musuna 3h du matin. À ça déjà qu'est-ce qu'on appelle ça? À ça les messages moko pathétique pour la nation. Aïe passer message moko boy pour apaiser population qui est la macambone za boiza pour ba boy salité et là tata musu mukonza mboka to ba population za la démoraliser c'est ça malewa rythme malewa eza ya mukolo orchestre asali aïe na rythme na ye wana après temps présent aïe na rythme il faut te mettre la musique du techno. C'est lui qui donne ça. Tout ça la musique du techno. Si tu fais ta guitare, tu fais rythme, beta boy. Mais après si la directif guitariste a joué, abandon proposer batou, bon mekabilo ah. Nalia na tonda te mama na lingi na lia oh avant na bois kala na bois ke logo moko boy prise à CP là na ezaka nini oh ezaka etambole betele yembelo be moko mo ya zaka boy ya singa moko mama ya singa moko bazongisa ya singa moko mama ya sika moko oela kwasika moko na monotoni na nzoto bilamba bola tabeka la be monotoni na bafeti ibetele yembele bwakele be moko monotoni na litoi soki pendo kokoka makambo to la tabila kwasika bandeko na bonanga longange na bonanga longange Yembinzo chani lombeo wana siko na zongi na Équateur donc na loba kino na kei na zongi na ndako yembinzo chani lombeo njolutini lombeo donc na koti na ndako na bimi na ndako vous comprendre tant ayoka ke loko na bi si vous n'aurez si l'autre on to préparer malewa banzela malewa yango parce qu'il faut tout ça pour ba ivorer ba ka mabe ba ivorer ba zoka tempo na biso ba matisa ka vitesse et comme maintenant c'est mon gars ivoirien techno malewa ndesko mndera sko ko apaiser pena yaka na ko kanga hémorragie ba ivoirien pe ba mo si ba ivoirien ba sali ba copier biso lisusu et là la tête oh nalia na tonda te mama na lingi na lia ngai na tonda te mama na lingi na lia oyo papi oyo matala komona na moni papi gene na lobela vie mokongo na yo malewa nzoto no malewa migre koko malewa lèvre no malewa mouti na yo malewa bocha na benkoso malewa lèvre na yo malewa bibi na bibelo ma bibi na bibi donc bibeleza nzoto bibeleza mipende eza ebelo moko c'est comme baiko mi bibelo en même temps bibeleza limboka eza bibero eza ka bibelo bibelo mon parce que t'en as combien avec moi ici na témoigner
o boka bibelo mais mo faut ko taper na ba rythme koto bibelo za mo ko konyeze lo ba melisaka bana faut que na pe mo bibelo bibero poto to o démystifier mo lo mo boye que ça et plagier quoi mais tant to ça lorsque bon wana to ina Christian Solo wana to pe na poto te ya pas to beti temps présent kangi mokili na yesu na répétition na bimisi biloko yo maquette ya pambe panza na monde entier na boka Yitoka folanga ikanya mela subuchina na yuragiyoi. Yitoka folanga ikanya mela subuchina na yuragiyoi. Oka mamnolo ba. Yitoko ezali lutu. Ikanyeza fushete. Donc toi ba fa likola mesa lutu comme égoïste. Aboya fushete mela supu. Yitoka folanga ikanya mela subuchina na yuragiyoi. Yo somo ba mela supu na kanya. Siko kanya tomboka ki. Yikanya sirikie Yimangolo yakaye Yikanya tombokie Tikiti Kri Dundum Yikanya sirikie Singanya udije mayamba Yikanya tombokie sirikie Yikanya Yifaka Yifaka Kanya skwa tomboka na mesa Kanya komika soka chupi musuni bwatanga tomboli yi Ao soutenir suni Yifaka Yifaka nini mbeli vous comprenez? Parce que tu as la maquette, ce que tu as, il y a ce qu'on a disque. Parce que quand on a un exercice, une maison mère, c'est tout un exercice. Au rosa, on a un surtout. Mettons beaucoup dans un studio, on coloque c'est on a vendu na table papa, so bon ça gorgité. Au rosa, on a des heures du temps, au console na micro parce que on a studio on a un pompage. Na studio on a un soliaki. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des légumes? On le verra bien. Il faut les légumes. Ah, on va la ville. Oh, on la vite. Est-ce que. Vous voulez qu'il déjà, il faut pomper. Mais on a quota, tant aussi ça, lobby aux actions dans la boîte. Hein? Ça la pompage. Ce pas c'est que la Tinabi on a commandé Damas. Pour le studio, il y a bien propre. Il y a bien Benelix. Bunga bunga venaba. Oyo be pompo ozoya kokota siko nalia na tona te mama nalingi nalia o ngina tona te mama nalingi nalia o mama ngalo bebe o komona na moni petit oyo m'a donné l'appétit et mokongo na yo malewa o Nzoto no malewa o, lèvre na yo malewa o, mouti na yo malewa o, misuni na yo malewa o, bibina bru, mama bibelo, bodalu vanga do bibelo, mpichu madaga na lolo kwela, yanike kano jife noire, bibi, siko kotisa nyoso na zongo pe mutaliboma. Nazongo pas mutaliboma, fou. Parce que un bon artiste et musicien s'inspire à ce qu'il est en train de voir. Voilà. Parce que ngaza kidi bate, ngana ko kota boy, na moi tam susu, bazo na koti tam na terre, na moi ba contrôler ba koti. Natalika ne va ça musa et c'est une inspiration. Parce que l'artiste s'inspire à ce qu'il est en train de voir. Voilà. Tu peux aussi t'inspirer en lisant des livres, en lisant la Bible. Pourquoi s'inspirer dans parce que inspiration, c'est pas donner à n'importe quelle personne. Inspiration, c'est pas manango. Inspiration, qu'on a inspiré, koloba maloba, oh malobo, lobi maloba. Maloba ne tambour les a véhiculés, là tibat na mokili. Il faut en donner, on a pouvoir de parler. C'est pas donner à n'importe quelle personne. Il nous a battu sauté. Mais tu as un musicien, un artiste. Mais tu as un artiste, un artiste et musicien. Tu as un musicien, un musicien, mais un artiste. Donc, à ça la arte. Il faut dans la œuvre. Tant que artiste, il faut dans la œuvre. Vous allez comprendre. Ce que tu as la bilo, on a inspiré. Non, ça m'a ramené, on a inspiré. Tant que on a les cas, on a outil la zama les cas. Mutalibo mamo na ikele na gambela. Alobaka. Ekoto. Nyoso. Mutalibo ma. Nga sikota na fena. Boro na ko kina na pri. Na beleli. Nyajano Gotisa nyoso na bankiti, na basani, na bengo Gotisa nyoso na mapumba, na madiba, na bisaso. Wana skona kena kingombe na mboka ba papi kakol. Mapumba
eza pondu, Madiba eza mai, Bisaso eza banzungu. Na mapumba na Madiba na Bisaso kotisa nyonso. Ekoto nyonso. Omona siko bato balinga makamba bêtise. Bato balinga makamba okose bato makambo. Bango ba memi yango na forme na. Oyo ba memaki neti kaka no yo tawa kotisa nyonso. Ah. Ekota nyonso. Nyonso. Mais ça c'est quoi ça? Te ba meseni. Oh non, il y a le boka ya mo nini akenda ba kota ma bêtise. Te bêtise kuti ya domaine na biso bangala. Ah. Te bêtise kuti ko te bêtise za biso. Ok. Bêtise mon suko ya propre. Bêtise za biso fort prévaner. Bino na mbo na bobenga liboko, bobenga mon. Na ibi ko jute. Ah. Oui, non, na bossa, non, quand ça. Biso ce que l'on a surtout bien na français, on appelle ça la main. Ça c'est la main. Ça c'est le bras. Ouais. Les poignets, ça c'est la main. Ce que biso l'on a na biso bat beskize nga bazwanga méchanté. Na mnombo ka babenga o likata. Ce comme bekata. Toka motonné bekata. Donc on peut ça motona maboko té. Ce que motona on dit des bêtises, et bêtises té. Et bêtises té. Tobosani culture. Toboma culture. Na makambo nyonso to bato balati bilamba o eza ya bango te. Bato ba yekoli mingi kimundele omoni na boka crime ko boye. Pona nini biso tobosana bokoko Chevignon Sente Prode Tomi pesa na mondele Moyindo moyindo tozonga na bokoko Nyale o bokoko Bokoko na nzoto na melelo mondongo bokoko Bokoko nzoto pasi na mela mbondi bokoko Mokongo pasi na baga lumba bokoko Na ela yo ntoma nzeto lia lulango bokoko Mupeshi mugomboro likasu bokoko Mea o Sur la tête Brikiti aux épaules yo Nyale na belele agene bokoko Passa la vodka nesui agene bokoko Donc je m'inspirais, j'avais une inspiration donc la fleurité, il y a donc fertilité et inspiration. Et à coup dans bateau que j'avais donc j'ai il y a des automatique. Et à ramba. Il y a un contact que tu vas au natika le mama mignon se bazo. Tant au bêta que le on a si tu viens le bela on. Nale la au bimi balamo. Oh mais kuna société le bien le bien in rights. Très bien, très intelligent. Yé azana makambo bele. Yé kotala yebu makambo za. Surtout tiki ye bon pe faux. Faut le mtuma beta na ye. Soye ba beti ya bimsala ba bo. Po ya bibiso tout. Si. Nenga na so bina sa l'équipe na ye. Na nenga ki mutema ya mabete na bite ke ye mutema mabe. Na ndenge po eza toujours bato mutumala mo za entouré toujours na bato yo. Ba ra utukolo ba toujours makambo mabe. So ba sa l'équipe na ye moko équipe costaud ya maison mère. Ana ba aotia bato nyonso te. Ana bato ba tia ki non. Oyo na okina bango pona likambu boye o na oyo mais yana ba concert belé pe to beta privé ba concert moko ya ba concert privé na ba résidence bato ba misem su ba na ganga ba kota pe te c'est quoi importance sur les athées zela na la zamba zela ki poto zela na concert populaire voilà c'est ça ba concert privé pe na ba na kata lupango mukunzi mobu okende kuno kota kuna tête bazan eza tozana parce que ba klinga na boa kaka eza ba cria forme nyo surtout ba klinga eza na facilité ya kokanga ya na ba concert populaire na ba concert VIP et na album voilà na sala effort mo na comprendre un peu crité na banaka osala cri vague na qu'est-ce qu'on comprendre clip na ni na maison mère c'est ça c'est ça ah donc c'est que maison mère baxé là au moins et baxa moité et bakisa pena makambo na esprit na ngo lelo koyeba ko vivre na savoir de baxa sur le plan artistique donc na ko concevoir projet mobima artistique nga moko et bimi bat ba comme ba sepeli parce que moi je fais mes 10 ans est-ce que tanga pendant 10 ans est-ce que bima bololé jamais ato ba ko komate bima nga mutu moko apprendre quelque chose mais c'est quoi est-ce que n'engana toute la question sans ndinga mabete ndinga bien ngana yeba parce que ah somme dans ça là tout le monde a moi fils parce que orchestre au beta quand même les orchestre au Congo où ils ont reconnu ça orchestre moko batu ayebi yango eza na c'est-à-dire déjà ba société mais est-ce que vous appelez na ba fiche de paie
c'est fiche de paye qui va au foot à chaque fin du mois. Tu vas au caisse la musique à Congo Maramoni à l'antenne. Sobat nous souvent le balabanga pour la CPLI sa Mokonzi. Mokonzi que les gens sous le haut patronage du président de la République. Dengue basala. Aux gens prennent dengue réalité. Fiche de paie arrêté. Ils ont monté que régulièrement on peut te connaître dans le bible na fini montuté. Bon comme dans le babatu baebi. Na batu bazana ba orchestre na babi que non, les messieurs parlent la vérité. Mais tout se retrouve à on s'est retrouvé en faisant des voyages, au sali bloc nayo, on a base nayo, nana papi gagne nanga, nana papi matalatala, nana Gilles Dikando, nana bienvenue couche, nana Alain Libanais. Nana Pichou m'appelle Salitringini. Merci Pichou m'appelle Salitringini first class. Ange m'appelle sa maman m'appelle donc privé. Ok, kuno kesu na omona Michel Mbongo azali, omoni beaucoup la ka Fex Bofenda, beaucoup la ka Fex Bofenda azali, ya maman Nicole Voula, kuna na Lyon kuno zomona ba Ngambe ya Mputu bazali, omona ba Fabrice Moulele bazali. Donc au sali bloc na yo moko bomona ba Gabi Dubile no bazali, ba Ziko Maye bazali, ba Fabrice Munga bazali. Vous allez prendre au sali bena au sali base na yo moko boy. Vous allez prendre mais que chaque fin du mois vous allez avoir une fiche une fiche de paie. T'es arrêté, mais tout se retrouve à toi non se retrouver. On va prendre. On a repris na Chacho Dembela beaucoup la Chacho Dembela double casquette na Lyon. Ngambe ya Mputu mbandaka na Lyon. Ozo comprendre ozaza na ba base na yo, ozaza batu na yo, ba Yastani Saki bazali au cas où il y a un problème, on a facilité à contacter, aux UP moi enveloppe à Kitoko, aux UP relation à pi, autour de notre travail. C'est ça. Alors problème ni yozalango na camionnette mbola. Na ebieti. Ah. Camionnette mbola te. Na ebieti. Parce que na yambaki camionnette mbola ka à place au Vandia. Alobi azoki bisayo. Tu as aucun sangatinga na moanita. On se connaît pas. Qu'il se respecte. Ebi famille na ngate. Tam so sula na ba membre famille na ngai mo pa ebite ke no ba nous so na ba bande na. Qu'il se respecte na mona nation na bi na ebite ba bazonga méchanté. Koyeba mutu na numéro na yo numéro na nga. To benga naka. C'est koyeba mutu. Ene tina na numéro ya zinga nya numéro na nga. Koyeba mutu ele wana numéro vient na nga José Tumba mukana numéro ya vient na nga beaucoup la PDG Oscar Bokolombe wawa. Motema maman Liliane Bessalokita a tout le temps à l'obeso boni santé éthique boni honorable boni c'est ça koyeba mutu on est na biki na EBT na sasa bongo mais na mona kayali kana na ba télévision alors bakaza descendant Fumu Kimbangu ala Simba Bakombo Simba Kakombo on a été soit Kombo la nini soit ça na service assainissement na potonga na ibna ngate on comprend bon âge na e ko teni ba bilo ba ngolo ba na on a biki na EBT na sens ya ko partager ba relation wana lobby ma bete mais comment na mona kae na mona kae na noka pe ba bwaka e pas beaucoup la fali pour pas non c'est là bon c'est ça na ebisute so li kamshu za katwana ah bon et bongo la Des Montana bowela ni te wana da mutalibo match bowela ni yemo afinga na ndiko na e wa ba andi kunipeti andi kuniti so grand frère na e ah oui andi kuniti andi kuniti oh andi kuniti mais yo ba ke banyo so ebi ke no we ranso na za andi kuniti ndi kuniti grand frère nete we raza grand frère ya Ginkoi yo so mona Ginkoi akota na kata makambo sont sérieux sont modestes o so mona Ginkoi mukolo ya na meli libe la tikeli le kina Ginkoi le kina bango ya suka ako inangai wana boke ni makambe banda de banda kana na funda ba ute pa Ginkoi parce que nga depuis na kota wengeti na longa wengena mona Ginkoi te moi j'ai fait 10 ans dans Wenge depuis na kota Wengeti na bima Wenge na mona Ginkoi te na kokuta be Ginkoi na nzela bina ebina ngai te mais je te jure sur la tête de mon père na concentré la vérité a mona na raté a kota na makambo te mais na yoka sango fonga pig vena na za mingi vena na Serge Maloka na PC Mbote parce que pig masanya Ginkoi angi tsana na sanga na so Ginkoi azalaka na série na bino bozaboy awa kozala na nenga mouvement tant que ça va nous bando yebisi ba maka mususu ngabi bon abia oui ponité moi c'est yo ata so indemnité ma boso na vena to boso na bata bureau ils ont le qui na entreprise to le bela vie c'est toute une entreprise so souci mo ezali le qui na mutu mo so journaliste mo yo sali qui na le qui na boso na ti c'est
Ah, yango kendaki ok. Donc c'est mama bakoi na ngai pambagi koye. Mama bakoi na ngai pambagi koye. Bazoi na ngai pambagi koye. Bazo chola ngai pamba karine masiki. Alino forme mai na ngai pamba popise sungu na Lausanne. Lo mareka ukaye. Ha! Lo temolisha lo Amaria Santos Natana Tiswakaye lo papi moma na sepeli sabatu et ça la jalousie c'est la jalousie elle est humaine mutumso akoyina yo sans kosa motif tika sana na professionnel za koyina et ça na ngobongo mo tuninga makambo ya mutaliboso tunakeza ki le nom c'était qui la camionnette mbola na mona kalo ba descendance Fumukimbangu un vrai descendant na Mvuluzi un vrai descendant Fumukimbangu de le voir comme ça a dia papa a mona mukete parce que lelo oyo bat bomo nge baba miki bat baba miki a papa asala maramnae so le kana TV aloba maramne nga aloba descendant Fumukimbangu un vrai descendant Fumukimbangu un Mvuluzi na mona kaza mutabuko ko nenga le kana bakombo bongo ozo comprendre akoki ko le kana TVT afina ibite so afinga so aloba parce que je n'avais pas suivi l'interview. Juste frère na moi na Irlande abi bino boyeba na muto na bité na mona ke na écran to kutana te to sola te na ibeti de vibo na mona ke na ba émission nga lo baka mena ibina ngaiti boda ibiti yo muto zaini na plateau soka finga ke so ba maramni nga na ibina ngati avec bisa yo kaka te ako kebisa ngati na mwana te akuna poto ko kebisa mwana ta ko kebisa ngati qu'il se respecte toi na mboka droit toi na mboka fraternité égalité liberté akoke bisangate abeta na wenge te azala ni membre wenge mais na bureau aza musicien te na problème on a été to partager le côté to bengana te to komela message te asa sentiment te c'est un papa allant de la vie na ye na foyer na ye autant linga touché et tant monsieur ko créer les soucis franchement je ne mange pas les mots na le ba na manquer respect na avec beaucoup à mon kolo na bandi koloba toyebanite mais ana ba biska mo ngena sola bata sola ba bandi kunanga so ba benge ba yebisa lo bata so ba TG problème nini ngana kufina to wele lo na yeko so makota ndeko msoto tanga kombo na ni ba dance Ali Bouma c'est un mytho qui souffre de la mythomanie afinga na werati ah bon afinga aventoni batnos ba bien o andi ko werati so ba isi mama Bertine Mukanda ana Maman Bertine Mukanda, c'est la mère biologique. Il y a 20 il y a Weranson. Ngasna qui n'est pas mère n'a pas l'air. Donc souvent dans l'ambulance fofolia. Maman la bisouti. So abina maman Bertine tangi la bisoba na obuta. Je ne pense pas que maman Bertine a autant à combo ya muto autant la combo na sont sérieux, sont modestes. Azan de quoi 20 était. Donc la reste montana. Bazala qui ba voisin à niveau ya village. Benji Ntsumbu, Benji Dor. Parce que les voisins, nous parlons de bango koto, nous parlons de 20 koto, bango bande koya, bazo yande wana, yazo ye bango te ye ande koya wana, tant moi que non ndako koto balala nzala te, tika na rolia wana. Asan de kuna iti. Ndeko ya 20 yona aju wana mukole Emmanuel Macron. O tout à tolo ki o ngana ndeko awera na poto alelo. Na poto lisusu. Siko bato bana kisasa ba lobani. Bato bana kisasa ba lobani. Vraiment. Afinganga asala nyoso ya lingi. O lisola kaleso za rande. Lisola kaleso tokenda robeta musique na mboka moko Owando. O meka na lisola kaleso. Il fait ça ba lisola journal social d'investigation. Surtout ni frère dans Fabregas que je lui salue en passant. A préparé un événement dans le casino de Paris en août. Au Tuni déplique combat nuance musique a oyebisayo. To gena beta musique na Owando. Muto tanga kombo na aya osenga nga caleçon. Est-ce que bon mon est normal? Bon mon est normal. Asenga nga caleçon sous-vêtement intimité. Que ça ne peut pas être partagé avec une autre personne. Soit le boss a moi si na yo. Moi si na c'est normal. Mais mutu to la famille te ayo senga nga kale. C'est à l'occasion de quoi? Yenda yebi parce que makambe belé ça malakata ba musique on a no boyebi ngoti. Asenga kale so na boya na nga.
na biti tete o nga nango na memi 5 pièces nanga so na lati oyo na trampaka o na lati na zoom so na lati na sanini na lati donc na koki ko partager na yo intimité ti siko na bosse tot babi na soto sokola poto kende ko ma toto kende déjà to bando beta na concession ya Bonaventure Ngobo. J'ai relaté une histoire très vraie. Na yeba été na cause de savon mon savon mo na carton. Na zui savon na fungo na koti na douche. Na bi to na kata to na ba appartement. Na ke na laver na assistance to ya ibimi to na simbi savon na nga. Babi te to moni muta to kota na douche so abimi za tigre. Et quand ata mususu yende muta seli savon. So savon na vende nini? Yata muta ba science, un villageois. Ayo beta chambre na du bima yo mwana musala. Boy villageois. Yo oza savon na ngai mutaba science mutaba kisi yo imbécile bato beskize nga na terme na ko dombe maman na yo depuis qu'a fâché fabrica sa fâché non débordé depuis qu'a beta asa personne avec inapte a personne avec handicap nenga zana ya ko finga ngate akoki ko finga ngata na droit finga ngate a finga ka batu nyonso tout nde o moni bongo afinga mwana ya vena biso frère na mwana vena biso Misha Keva na bito so bive Misha Keva mwana to benga bike les banquiers bike les banquiers mutana laisser na poto azo laisser au kabeba afinga na bike les banquiers dernièrement auto finga duchesse akuti duchesse avanika bando finga duchesse à l'occasion de rien. OK, duchesse azali parmi ba comédiens oyo ba artiste comédien bazaka attaché la maison mère mutamema duchesse na poto 20 honnête siko akuti duchesse avanika pamba à l'occasion de rien. Banda ko popola duchesse bazaka na ba décre bokungu banda ko finga bango kaka pamba boy oso comprendre ya au finga nga to welinga neni aza musicien ti est-ce que yezo finga nga ya ebité ke ba bota na famille na biso grand frère na propre vieux Rojani Waba Melando a respectant ko tabenga ngo pame Karine ici au ser na nga bango ba bota na famille na biso Karine ici au mongo ser na nga to abengi ngankana to so na mnoka mboka to ba mboka pe moko ba village moko bango ba bota na famille na biso vieux Rojani so moni ngabenga ngo pame no kwa bana ya yo finga par rapport à quoi to kuta enenga na oke na markade abeti kutu nguma na métro 4 abeti nguma ba kanga e première fois na na poto la tisa pas zonga ba fonctionner ça pas te tenga mi boui bila ma salité ça c'est quoi ça o ba sala sonya ma poto so te ba ka to kola mutu so muta poto so moni bo fu moni élégant accoutrement moko très bon à la tikito kazo savourer azo dégager tu sens bon mais ndeni mutu na pe mena msa so ngai makasi boui akita boy atuningi mo atuninga bi nabia wakani na ba tripa bela malade mutu oninga mutu nabia petit on a kinya zo fingo pourquoi ngala bi nani na bo tanga kombo na yemo abi kasi oh songola pa ngala bi bon na habité eza japonais il y a théâtre de chez nous quoi abi o teme non ntona tika blogo ko makamungai na yeto kana ate yango abandi ko critiquer vieux obi kinga na fana ba jonga na yebi so na belo moko ako enregistrer nga bon ako be osala na mona na téléphone na smartphone ti Android ti alobi a critiquer vieux na soit disant vieux na vieux été asa vieux na été wana vieux ya bata ba ginko na bandi ko loba ginko ya kota na kacha makambo na ese bat na bi bozo inanga pour rien bobi miselanga intégralité même ya 15 secondes côté ngalo beso na vandi na plateau nazo critiquer wera nazo tanga kombo ya wera tilolo babimisela nga ngote tuna bango bainanga pourquoi yo posa leta ndengo tuninga makama fiche de paye il fallait le battre to na fiche de paye moi quand na biki non fiche de paye da mais to se retrouvaka na lobi mabete déjà ba mibati na catch orchestre est-ce que so na biki fiche de paye za ko critiquer Congo yango moko RVA soki 58 mois. Bah papa n'a pas ça la RVA bazali non payé pendant 58 mois. Ils ont combien d'années? So que na onatra ba arriéré zali ba fouta ba touté. Biso quand même tout ba non s'est retrouvé. Bah so même mission de service ou pour tout États-Unis, Canada, c'est déjà ils ont normal. On s'en reprendre. Au moins gagner na bino boy. Ba yo finanga.
il faut que non fiche de paye ezalaka to gagnera 5000 par mois. Mais c'est qu'on bien lobeso makambo ya kofinga ka oyo boye na biti soki ozomona ngo makambo ya kompena ke no ça dit moto mo afingi pa yepoto ça dit moto a gagné vie na kofinga est-ce qu'il y a normal bah baby c'est musique moi j'avais dit quand j'étais à Kinshasa que la génération est totalement sacrifiée ils a sacrifié penga na otako lo bongo na confrère no Willy Kayembe azala ki abenga na to saki interview na bi au moins bato ba finga o wana tango grand prêtre fali pour pas robeta arena tango sali tour à 3 arena. Excusez Nabi, au moins bateau ba na grand prêtre fali poupa beaucoup là bazo finga bateau hein bo pesa bango 3 mois ba panzana 3 mois ko kite bazo na kisasa bisu ba baluki ba ko mo finga yemoko fali ils ont emona tout monde au moins niveau immaturité c'est quoi point ni ko permettre ba biloko ndengona ngana éviter lelo komi bena mutu azo finga mutu ba bemi mutu na poto po mutu azo finga mutu ba ina mutu na poto papa na ngai nazo comprendre ba omema biso ti wapi ba omema biso ba omema mboka ti mboka esa so koti na réseaux sociaux mutu mwa na Angola tunanga komone Tito Mujiba abi nanga Tigre YouTube ezaka ba congolais ngabi po ani habité so koti na YouTube omona ka mitaka les amingi ba congolais ko finga ba konza mboka ko finga ba musicien ko finga na oka moi et comme tu na niveau moi sina mobali ba na problème na ndako bazo filmer bazo ba tyango na TikTok ba tyango na YouTube batu ba sala bolingo na bango bazo ba tyango na YouTube papa les Congolais tozo kende wapi en attendant toza agressé bazo boma biso lokwa ba mbinzo na pays mo za lokola appartement au mobuta loba kutkala ke non le Rwanda c'est comme mon appartement mais lelo ba Rwanda ba koma ko dominer biso batu na mboka ba vandi ba koti na kati ya distraction na kati ya distraction batu bazo ko finga mutu ngala ba na batu kana bi batu no so ba finga na ko bazo finga na kati ya musique boza na makasi na ba prière au moins tango finga leader songolo pakala po leader songolo pakala zolo visa pe mutu ba futa mutu tene ba finga kana ils a complexe ils a complexe d'infériorité nde ba finga wana boza la makasi na ba spiritualité soko sambelaka en plus informer la famille na bino ke bo finga ka bato tango zo subela mire ekole lo mukolo subela ngote mukolo mire ekole la yo ka sate ke mire ekole la papi gente yo koleka mire olandala yo e mo bato ba mela masanga to so na mo nganda ne mo mela masanga ana kwene mo ka ke na osuba mire ekole la mutu wana au moins de bazui ba aborder système a ko finga o mo na ke non mutu pona tanga ko ba misente ya mutu finga bena musicien oyo mutu finga musicien oyo mutu fingi musicien oyo mutu fingi musicien oyo bat balobagelo uti mais so moni lo beso leki na TV le bika vérité moko ya mokie o eza vérité ba ko sala 150 analyse banga ba koma na niveau ti ba ofinga na mama botanga ba fingi na banananga pour le bika vérité la tsanga lo mo bona nzoto neti ke ngana mankaka wera respect oh et na tika la osala moti na bika bola ki sa vidéo ata 15 secondes te wonde wera goza bo wera ninga wera son ya goza wera son goza ndeko bongo azande ko wera tati otamsa ko ma vinsoni asala dealing na ye asala bêtise na ninga zo finga batu nyoso ba bi ke non Vincent na petit ne ferré et comment qu'on a déjà bien yo comment on les canate voyons finga ferré je prends pas la part des ferré na loba comment on les canate voyons finga ferré si ko tant si ko bata ferré ba yo ka ba s'attaquer na na we ramba bon o mona si ko e baba nini o we ram tatindi we luka et tuna luka senga tan me wa we ka soza na ana monte donc pour te dire que non atika vanting na kombo na ngai ala musicien ti afingi na niveau moko na kosote mais ngana ko fingi ti na lobino ka tango tunya question a liboma na lobi je mesure mes mots parce que ngana niveau na ngani naza boye naza millionnaire te naza personne mutaba mbongo te mais naza responsable na famille na nga auto charge la famille na nga ndeko mona nga na famille bezanga donc nakoki kolinga te na vandaka tout le temps bato bafingaka nga nayebisa bango bato bakima na visa ya maison mais nga nakota maison mais na Kinshasa na longo na Kinshasa en plus kolonga maison mais ezalaka volonté na nga te balongolanga bango moko na longo na ngai so nanga mise mo ya lokoso ya pata kunya
na lingana banda kolia ba mbongo ya ba orchestre na leki na orchestre na beti na leki na orchestre na beti na leki na orchestre na beti koleka na orchestre mutu ko beta ezate ko mikitisa ti ya pena ba graba miselo ba graba miselo ba kota pena orchestre batu mais na boya ka ngona bi que non ne jamais trahir le courant na bundanga moko ok zaka erreur mona sala na vie nanga il faut na sala contour à orchestre wana na comprendre pe génie ni za na kata ba orchestre ya ba orchestre ba fonctionner ndeni sur le plan musical vous en comprendre ngana ko fanda tebo na fanda ka boy muta fanda aya ba comme ça le connaît non na comme le mot boy zanga tina ba ko finga ngai est-ce que so ba benye na age na amukolo Emmanuel Macron avant te que qui na président amukolo Macron yeso ba benga comme la République française donc ma place de Clichy ya recomango voilà zana sisa pardon zana sisa mais respect na zana sisa na esa on abi batu ba kima na visa ya maison mère ba finga ba monter que non mutu pe na ye poto boye na lobi na ba défenseur te ba to ba beta ensima na simati parce que ba frère na biso na il travaille beaucoup ba gagner muki biso to koma lokana biso to simba ka micro que non biso de to leki bango longona non kutu biso ba talako ba chanteur ba so opportunité o tshaba nzembo na esa ba la sangai nga kima na visa te na ndo ya poto na zone Kisasa na longwa na nga na ki babenga nga na Kinshasa na longwa na nga na tika la otambo na orchestre mutu ti pa ba wenge ba bizarre o longwa na orchestre na ba bango excusez-moi mo ko na orchestre mutu ba yini ba fonctionner bongo mota ba ne jamais trahir les courants cela veut dire que notre temps obima que no bunda mais nga na été que non je n'avais pas cru que non na so ba menace mo yo saranate na koka menace wana te tala gen na koko kosa conscience mais tu peux tromper ta conscience tu ne tromperas non plus jamais tout l'univers tout un univers okokosa okosi 5 kitoko okosi soki tonto bokelo okosi dadi mavungo okosi diezola mais na kokosa conscience na ngate ba combataka batu kosa blague ti sopoza faible okompe le roi qui zengi pe sili histoire non pe et que etikali bongo pe ba enterrer sili vous comprenez na fingate sauf que je parle de vérité na kima na visate na kena ko tambola ba groupe ba tuté ba finga nga pourquoi na zwa moi si ya mutu pété ba finga nga pourquoi ba finga nga est-ce que ne ba finga nga est-ce que ba mona ngolo kumu ozo finga ofandi po bongami bien o mono ndoza danger o bongami bien ozo finga yona esi bango bo informer la ba famille na bino ke bo finga ka boye bisa na ba copain ba copine na bino ke bo finga ka soko subeli miri lelo ekoko elo lelo te soko le elo kwa salite lelo bagale ko bimo lelo te soko coucher na mobile to na moi ça na ba infection ko bimo lelo te infection ngoya ko bima il faut mo banasko ko ça ba rétrospective j'ai couché avec qui à qui j'ai partagé mes intimités sexuelles avec qui que non au journal na kona makambo bino boye ba yango très bien de besoin domaine ko finga bo kutana ngo po ba la sabino que non monde oyo ezotambo na spiritualité batu mususu balembisa bango na spiritualité rien que na spiritualité balembisi yo basimbi yo te bafundi yo na justice te bavandeli yo kaka balembisi yo mutu ozofingela bato wana akoya kointervenir te papa ezalaka mpena baotraite o maladi mutu aotraite maladi na baye kovisite na butu babi kokota makambo nde talo te tika ye to botinda bato ba supérieur non dans le monde de spiritualité ba to benga bango ba biso to benga na moko na so benga ba bingeteli ba bijo ba to so benga bango ba vampire ne ba benga na anglais ba so bango ba benga ba kisimbi ba yepe no so que non tika kopo za kopo na yote wana za mutu na biso asala ki likambo yango to pese punition wana bato basala très attention ko le kana na télévision ko finga bato ko tanga ba kombo bato nazo pesa bino message mo za très pathétique bino ba mama obo finga bat na ba télévision ba tata na ba koko obo le krabat bo monange bo bana Mike Lumumba a déclaré indépendance na Congo avait 35 ans déjà na 35 ans la rappel de premier ministre yo tika na ba vanting na vie po moni ko za na poto la tapato kitina sama soko moni la mona Muke Ibrahim Traoré le président de la Faso de la Burkina Faso à quel âge si c'est 35 ans 36 ans
Si vous avez un film sur la télévision, vous avez à 30 ans. Vous avez un film sur musicien. On a un problème spirituel à intervenir. On a même un problème financier, comme dans la précarité. À quoi intervenir à écarter. À écarter, bon continuer au film. Biso to utiliser la force na biso kaka ngana utiliser la force na ngai yo finga continuer finga ngai ndena zo finga nga wana na ito libisa batu ke no asa finga nga asa loba na ngai yabo devant batu devant na kati na oando oto na sala cria hérité on to sanga nga c'est la vie au cri parce que BCB ba c'est la ka écrit abisela na c'est la ka écrit et quand taper na générique monde ça il y a prémisse Bonaventure ngo mama e mwana oando Bonaventure ngo mama e mwana oando bolangala Bonaventure ngo ole bolangala jende na dona kumisa e do bolanga dona c'est Bonaventure ngo boza bogar on lira bien hein on lira bien tout collier bien ne tout lira na soka suki na wana ngwana oh on te sait que ndi wana olia eh na simana we fena mona e pas fina on est 12 na ebi na ngati na lingi na ngota na piste soutien na bona ngai ba fina et souvent na ngane ngona o tolera ka wana na ba podium et c'est souvent na ngane ngona vous comprendre hein c'est ça donc ba frère net ba collègue musicien batika ko ko se mokaka na ba télévision ko kosa ki ngana za danger za nzambe so za danger tika ba le biloko wa danger ba apprendre ko loba vérité et ça la bien koya ko pata komba muninga na télévision pour luka lo kumu mo boza nango pamba to ko na biso to ko leka to ko kufa na biso to ko na biso papa makuta baka personne ira avec les fortunes nous allons tout laisser tout ce que nous prétendons de l'avoir tout ce que nous en avons besoin tout ce que nous avons besoin et tout ce que nous ayons to tika na biso to ko tom so tika on a boka krimoko ba ko lelo ngo ba ko lelo ngo nyoso zo bunda tanka ngo kitisi tam so mona bana ba limoger bana na ndaku nao bazor ba comme batunsu ba mona pas sur mona été na ba sacrifice no so sala qui physiquement spirituellement batunsu ba osani ba ko lelo ngo donc un monde nous vivant obenga Diego quand même te na benga gete toi famille non hypocrite ah c'est moqué na ah bon ah finga mabe ye biso to kemba ensemble na ye mais Diego elo ni ezo Diego abima na musique avant Diego tanga zo boaka na ko bondela yo mama Maria ngana tala Diego la télévision ngana na zina courage ya affronter ba orchestre nene te Diego ya poto ko leka ba tebele Diego ba na ya poto ana sona l'an 2000 c'est ma mémoire très belle mais bon parce que l'on est ça là Diego azam ke na spiritualité bo sambelati so tali wana problème spirituel et l'homme souti. On peut te donner même des millions de dollars, des quoi, qui que ce soit. Bah, au studio, mais si tu as une maladie spirituelle, on a ma spirituelle, et qu'aussi maté au Knesika. Moi, j'aime la spiritualité plus que tout le monde, plus que toute chose dans ma vie. Non, mon amabou. So, bah, tout le monde, mange grand maître et à loge à spiritualité. Il y a bien, il y a ma bête, na sali sarabato. Au moins, nous avons notamment que mon malade est au malade qui nous qui va boire qui les boire qui là. Mouton ça musa les a ko évrété musa les a entendu quelque part pour le batamisa la bible yo po ebino spiritualité ti ata notre père pas musa la raté ata livre moi pas mo considératé soit ta bible za livre bible za bibliothèque mobimba ba livre nyonso tu e bata ba loge ba comment ba se référer na bible fumo na bible kende ko na psaume tanga c'est donc o engager énergie parce que neto vanda rabo énergie à mutu kitaka quand on a un téléphone ici la moto ndenge pe énergie na biso bato ici là bilamba to la to bat sala ba solo ba sala ba cérémonie rituelle na bango pour bilamba bango tekama yo ko sombela mbola tina mbongo na yo et diminuer énergie yo éviter mais avant de porter ça il faut appeler la force spirituelle moza ko engager au dominer lo kana liko na ngo ozo comprendre ba pas si tozo soa ba makambe na banzoto yo mto bani na mwa soa na ti pour na barabi ala ke non au dévergement na ba bomi so baliete. Parce que zali incarnation mobimba ya vie et zali base ya spiritualité va na kati nzoto ya maman batu ba yebi ngote basi tozo alaka mosa songolo pakala aleka mosa pakala songolo yo pe ko zoye o ba tripota na nzoto no ebité mobalo ko zo tout la tolo ala mobala ba loge ala makambe bela salaka yo ko zo kufeka ona jim jo mombo azo libérer après 3 mois 4 mois to mona asu yo na été et lo katiko na kati nzoto o yebité o azo pa na kati o yebité mais spiritualité ozana ngote ozo comprendre il a un problème spirituel
atika kofinga naza frère na ye naza collègue na frère na été naza parce que frère faut de ekolo moko ngai na congolais nga frère na été ati kofinga ngati ko se moquer na ngai nga na bundi nde na bundi to mona va na kiti no boye je me suis bâti totonga nzela na maison mère na to bona makambo awa tonga nzela bongisa base na yo soki likambo ekuti yo wana papi gen na yo wana papi matalatala na yo wana bienvenue kusu na yo wana Gilles Dikando na yo ozana songolo pakala na yo ozobenga wana baraka bashebandei na yo wana Phil Bassé na wana maître Sylvain Gueteo na yo ozo comprendre ozobenga ozana Jérémy de Gama na yo obi que non koto na ko zo na ko pas OK mandete parce que tu fais la publicité de ces gens là que na retour pe feza là ozo comprendre abi atena ko comme na Poitiers so na bengi tonton Bokelo te na benga Mavungu edi Mavungu so na dit Mavungu te na benga nani 5 kitoko et ça déjà au sali base moko boyo bat bazanga au salango ozo comprendre ngelo no yebse kaka frère na ngana ati ko finganga atika bato muso bazo finga ba finga biso bato ba musicien ti mais so za musicien neti collègue to sala musala pe moko apisa za mbiaka na nga abanda na monde na musique avant nga to partager na epé bien que non simba boy zoa boy o ebime pa na nga mais o ebime pa na ye pa na ngezati obi ke na vandi ba prendre nga afinga nga villageois est-ce que vous avez villageois mabi et bon c'est lui ba comportement moko trop enfantillage ba donc insulte ba mona pona yo finga nga villageois na bien ezala nani e auta na mboka o mabelisi emino bonzo nga emino yo lele o tokanela bola otolu tonda mpini e ilanga e bakula kalwe malalo yaka ezala ba politicien ba uti na mboka e angunda mbuma ba ministre ba uta na mboka e angunda mbuma papa wemba mandrokoto auta na mboka e angunda mbuma o Kofi Olomide abotama na Kisangani e angunda mbuma o bakonza mboka babotama na mboka e akunda mbuma bakonza Kongo babotama na mboka o e akunda Vital Kamerhe abotama na mboka e akunda mbuma Félix Tshisekedi Tshilombo abotama na Mupompa na Mbujima e akunda mbuma nani aleki bango nani aleki bango Gilles Dikando abotama na mboka e akunda mbuma Papi Geno abotama wapi ngai pe na botama na mboka voilà 5 kitoko botama wapi akunda mbuma o kututa bate abotama na mboka akunda mbuma o badonya sotu bauta Weranson le roi de la forêt abotama na mboka akunda mbuma o Seske Molenga abotama na mboka akunda Francis Molenga Fortuna le Lovangu abotama na mboka akunda mbuma nani aleki bato ya mboka Washington est grand pays merci Washington est grand pays auta na mboka akunda mbuma bokula ka fête bofenda ya mama Nicole Mvula auta na mboka akunda PDG Oscar Bokolombe wawa auta na mboka akunda mbuma ngayo Stomy boy akafuleke o azade matuba mabele elisio angayo bokula kankumu ya mboka imaole o bomongoli eke o Alubo Stare Merlin Zumakala voilà en tout cas merci Namandeko Maladibiso nalingaka frère Nabiso yo Lobesoming parce que obi vérité ba combattant kaka mais nazomona pe mutu ngalo ba vérité belé kokolas bilele na miniki wana kokolas bilele yé pas lo ba vérité yalo be to comme suka merci poto silisa oyebisi bandeko balanda biso nini oyebisi programme na yo et puis ceux qui moi quelques dédicaces au petit moi tout rapidement c'est programme na ngeza ke non musa na ngeza musique na kufaka musicien nazo préparer Afro Lapin nazui soukous na sangisa na folk mongo na kotia pe folk aba ya batabandundu na kotia pe folk abaluba
po naimba pe na chiluba na boka pe kri na chiluba na boka pe kri na kibandundu to na boka banketo mindele media misuni eza de bandundu amilo ikadala mukala bangia mae amilo ikadala papa moi j'ai fait 10 ans papa na ngana sala 10 ans ba ngai ba ko finga neti ngate mais ole la rappelle quand même moi bleu noir ti na ole la on ndingi za dikana kombo na ngai te papa na ngai tika makamba ko kota na piste te ko kota kuna tena boy mina acha maneno ile acha maneno mimi nakatala maneno sasa kuna kokoma tena lingi na ngate na sala nabia amilo ikadala mukala bangia mao amilo ikadala mukala baigwe ata kumani mamiga migejigina na bona kimbalati o mama bum bum baketo mindele media misuni wapini to yo na ndanga kala ya betu bandombe media matiti talamfuenge indore indo bienvenue tentae indole indo bokula kabrali bolondo indole indo indole indo na boka baki talaka nga bokati mon premier jour arrivé en Europe j'étais dépaysé, j'étais vraiment isolé tout à fait la toile isolante papi Gen les rappels que j'entendais parler pas Christian Diavitae les rappels que j'entendais parler pas Christian Akinoye moi je croyais là-bas qu'on ramassait l'argent il faut beaucoup bosser plus que Congo Kinshasa bienvenue Koussou allez au Caillou chez Vignon c'était prodé va travailler studio Nuit Vision Anayel Frangenzala j'ai la dalle je suis allé entrer dans un des restaurants maman commanda ya mangeant on m'a servi ce que je n'ai jamais mangé dans ma vie moi demandez les notre boila ya Congo amenez-moi les nsakima de soe il n'y en a pas amenez-moi les mikungu il n'y en a pas amenez-moi Kemana Mosaka Gilles Dikando Weranson Exaucé Nagladi Patriona Damos Venkameda Diniero Portugais ya Didi Kinwani na lela ima oleo la tête pour la genou pied la tête pour la genou est-ce que na ndolo ina ndolo teli sentabini banana na suis ndolo ina ameluta mukubina chudi ndolo ina mamanga meluta kimbata na loué andolo ina bameluta nkombona fifi afini ngana centrale na Yesu tambola mama nazaka donc nazaki machine donc automatisation et animation mais au moins ofandi boye ba utiliser mutu moyo finga mama nayo au finga bana nayo ayo ko finga un jour ba mona ba finga la village OK tout le monde a outa village ba village on ba grand ba prêtre Jésus Christ abotama na village ya ko sakanate ba jif de lo baza na mboko bazo konza ba uta na mboka na bango villageois 1000 esprits ambitieux déterminé déterminé en ambition des fois té bye bisangai nani sabotama na Kinshasa ko comme premier ministre na Congo azalati nani sabotama na Kinshasa ko la président de la République à Congo azalati le président de la République française monsieur Emmanuel Macron né à Amiens c'est pas la capitale de la France finga ngani ngozo continuer ko finga ngana to kuta na couloir to kuta ngana za couloir to kuta na Saint-Denis to kuta na nini boye to kuta to ko yeba kati na yo spirituellement to ko yeba yo mais vous avez déjà identifié parce que il faut ko éradiquer batu voilà il faut ko éradiquer le qu'on to éradiquer parce qu'il faut arrêter cette hémorragie et comme ko kende mabe mutu pena sukoli tata mubimba mama mubimba ya fani pena na émission boye azo finga papi Gen azo tanga kombo na yo il n'a même pas peur il n'a même pas honte tant ozo bimo yo ko finga batu tant ozo ina kacha ndaku na bano ba yo mbo papa ye oye sabani outi musala des mythos, des gens qui souffrent de la mythomanie, des macrocéphanies. Voilà, pesa mbote tout ici. Mbote na pesa qui est. Pesa déjà. C'est mbote donc qui tenait là le OK, voilà. Studio Zali dans la préparation, excusez-moi, la préparation là bon ça Afro Lapin. On appelle si Patrick Bacha. Patrick Bacha on appelle so mbote biso ko na kuna na kati Allemagne. On appelle ce mbote za frère moi sur Arabie Saoudite. On appelle ce mbote à to bisika Zali. Studio Zali Adolphe Ngaka na Londres on appelle ce mbote théâtre. Jekamine Ikas na Canada.
beaucoup la Kelot Bondobe na peso bambote biso na kati ya Canada nazo bongsa Afro Lapin premier titre zobima tika mwana zobima na biteke na l'équipe batume na osali loko mo bato bamona ngoki non na eko saisonner mo lo mona kati parce que na vandi so na omoni des fois mo ekoti animation mo kufa so sali constant animation ko bina okufa kende za bina liboso ka ko orchestre bimisa album boyi bina ngeno crimo ya mystique bimina danse moko koto be ba bimisi crimo ya mystique na danse bimi koto no bimisi et comme non normal la plupart bakolo orchestre ba mo pe micro ba mo boka ba cri ça la constant no mona donc na cop na ngeza animation na promettre ba tuté que on a sala qui est extraordinaire mais du moins mututa ngaka te mobali mtasali musala mukolo mtasali musala ya lobe nde mtasali musala obena yuka te yebe na cop ne yango bat ba osepla na Afro Lapin premier titre tika mwana. Voilà, en tout cas merci Nabilo Bandeko Bandibiso, les alaki Tigre Lobeso, les alaki naye. Nabo sente Bandeko Nabiso ya pardon Papi Gen, Bandeko Nabiso ya Ituri ya Est. Voilà, tout chambre de cœur avec eux. Toujours. Makileus otanga toujours continuer otanga. Semaine passée, bah tu as kidnappé 17 personnes, bah couper bango mike ba bomi bango na mboka moko na village mona Ituri, ils a tribu otobenga banyali. Bakangi ba tribu na banyali wana na bata tribu mususu bakati kati wa en tout cas je suis de cœur avec mes frères et mes sœurs, mes enfants, mes mamans, mes papas de l'Ituri. Nazo compatir na bango to tika makambo wana to ache maneno ya vita Kongo iko mugeni yetu Ituri ko yetu tupendane donc ça va tito tika guerre Kongo za ya biso Ituri za mboka na biso batonga mboka na bitumba te to tika makambo bitumba to bomba mboka bandeko na ngai este bandeko na ngai ya ba Iturien to linga na mboka so moni muto obata mana sima apeso lisheti oko kata bandeko no banda okata no muto apeso lisheti wana kata ino yemoko ayo kapaso batu bayo kaka ilo na kolo baka yango na pesi groupe manis pe par mbote président Barakuda na peso bambote ato Germain Logo le grand gérant sans oublier Tigre Lombela Bahati Lombela Tigre na peso bambote ato Jitu Color na peso bambote Bahati Denjiba bambote na peso bambote Boss Ndele Bashebande famille Bashebande Mobimba Ituri Debout Dramani Pascal Dola na peso bambote na kati na ville province ya Bunia. Voilà, bazaka bomba balé Lourwa Djeye na Fadji Rayon bambote ya bino ngwana bino nyoso yobolandi biso restez connectés numéro la biso ngwana Miclair Pemba na pesi Pemba Tebele. On est bon, il va aller Miclair Pemba na pesi Pemba Tebele. D'ici la boutique à Malam. Voilà, numéro de on est affiché. Benga biso, toko solo là. Allez, bye bye. Allez pop oui allo oui nakale ala kate soko kimbonda prikidi kidi tindi avec le collet veut dire bana posa mboko nzamboka o amoye oyo skare bokolombe wa motema maliliene moko nanga bona moko nangele o ndende basusu nangele ba kobelela o ndende bokula ka badindi na mayo dindendendi o boyaka kozwa ngaye tindendendi mama e mwasi angana e oyebaki bongo yo lingaki pona nini elamba nganye oyebaki bongo yo defaki pona nini mobali angana o oyebaki bongo yo lingaki pona nini mbongo angana o oyebaki bongo yo defaki pona nini mama o ale mama bibibi abibibi abibibi ababababa bibibi bibibi abragada grand pays bibina bibelo Washington est grand pays bibina bibelo mama eladina ngora koyaka o elamuka na likolo na mabele na mapata eladina ngora bienvenue kuswe elamuka na lipoke na o to twaki ona lisala sola ya o papi mataratara zaki ona lisala sola ya o yo to twaki ona lisala sola ya to twaki ona lisala sola ya yo ale mumayota ya lenga bomongo ye mumayota ya lenga bomongo yo ale mama nkotisa ba nkotisa nyoso kota ma zua
mopacho eza techno malé wati Mère Chantal grâce bafoka na Paris DMP info automatique Jérôme Condé bendele à Genève Feli Momengoe na Iran Prince Munga Yoka Awa tomesene kolinga Ekomane tumbu banyango boyoka Basheri ya poto bachange modele Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye Awa nazoki na motema Baninga boyoka bolingo yo ya komplike Amore ya misto na kokate Bomwane lekio mekana no mekola mama Chéri na butu na loti yo Lokute lekio chéri ya munu mama Kalangai wa yo mobali Nakomi kokondo na we mama Roger Likombe na Genève Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe Roberto Kala en Afrique du Sud Bon avis d'Amérique on a Paris Chifa Wakamba Di Malela Hey Awa tomesene kolinga Ekomane tumbu banyango boyoka Basheri ya poto bachange modele Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye Awa nazoki na motema Baninga boyoka bolingo yo ya komplike Amore ya miso na kokate Bomwane lekio mekana no mekola mama Chéri na butu na loti yo Lokute lekio chéri ya munu mama Talangai wa yo mobali Nakomi kokondo na we mama La Fireze na Yverdon Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo Simon Goms Bamba le Montranon Yoka Maiko Vraiment la limité Palana na lebiro Na motema na kole la sala ozonga Vraiment la limité Palana na lebiro Na motema na kole la sala ozonga Sala ozonga Sala ozonga Vraiment nandimite Nga motema molembi se poya kozela yo Nga la kufa kaka boyo Mwana mama Jean-Pi Bokutu Naki Vraiment nandimite Palama na lebiro Na motema na kole la sala ozonga Sala ozonga Sala ozonga Vraiment nandimite Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Saïdjens la mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mama Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalou, son,
Frédéric Etamba 4 saisons. Tango bomwana esi elekake oni okanda lokola kake. S'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezosenye. Manda Mandalala eskozoyeba ndenge nazosufri nakangokolala oyo nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo lipasa nanga kade mama Anina na Debora yana subu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana boyi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskozoyeba ndenge nazosufri natamokolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga deception soki moye ezali yosalata wana moyibamba na basalela yo promotion wana susi ya motema nanga. Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilope na nga ya talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba Déclarant Malela